Mbote shalom, ba cher internaute au Bolandara biso na chaîne abino ya Kimia Moso ba Shalom TV na émission na ngaka to belaka kimolimo ya bamangoma ebele avec présentatrice nango ngamoko Stella Mokati Singambo, sans oublier na molina sima caméra Dimitri Bongani, mon réalisateur. Le lot tozolo bela sujet moko ya kitoko bana kini boyebi ke tozana centenaire ya papa Simon Kimbangu. Tozana pona kolobela par rapport ya centenaire ezanini religion na biso ba africain mingi ba ignorera ngo donc bazwa ngo penza na valeur te. Toza awa na plateau ya Moso ba Shalom TV na invité o bosepela mingi koyoka Mbutangala o azawa na kolobela biso par rapport ya centenaire ya Fumu Kimbangu. Mbote Mbuta. Mbote mama biso bolanga pe mbote na ba téléspectateurs nyonso bazuli baku ya koyamba landa biso na niveau ya Mosoba TV. J'espère que fête kuneze le bien. Atala onan. Fête ezoleka malamu tozana kati ya jubilé ya 100 ans centenaire année ya centenaire ezoleka malamu. Mais eza feti na sens oyo ya kolia pe komela te. Eza nde musala ekomi lisusu makasi après un siècle ya message na place au message ekomi il faut tobakisa lisusu ba effort po ntango ezokoma na deuxième siècle impact ezala makasi. Afrique oyo ezala lisusu Afrique ya colonisation te, ezala lisusu Afrique ya christianisme te, kasi kimbangisme emonana na munene na yango na kati ya Afrique. Sans plus tarder, ben cher internaute ya Moso ba Shalom TV une émission bomoko quand tu vas toujours la centenaire ya Fumu Kimbangu to ya Simon Kimbangu Mbutangala soko kobetela biso mwa origine ya Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu azanani abuta wapi abotama wapi pe na mboka nini na date nini akufa na nini e kokufa nezalaki mpona nini bana na ye mwasi na ye. Bon juste historique mukie ya Fumu Kimbangu bato bayebi te ba comprendre Fumu Kimbangu. Matondo mingi mama na biso pe matondo na bandeko bazuli baku ya Rolanda biso. Fumu Kimbangu bazali mokonzi pe mobikisa mso baindo babotami na mboka Kamba le 9 mars 1889. Baboti na ye tata kuyela na Nengwa Lwezi. Kasi baboti na ye bazongaki na mokila molimo to bakufaki tango azalaki no moke mingi nde abokwamaki epai ya tante na ye Nengwa Kinzembo. Donc mama Kinzembo mutu abokoli ye akolisi ye avivaki na lolenge oyo avivaki na époque coloniale akutanaki na ba réalité nyonso oyo bato bazali kokutana nango na époque coloniale. Azalaki na kati ya BEMS na kote ya ba protestant azali catéchiste kuna ndenge akutelaki akolelaki nde ayaki koya na Kinshasa ndenge mutu nyonso autaka intérieur aye ameka koluka vie. Azalaki pointeur na HCB donc Huilerie du Congo belge. Alors ça là que asali musala pendant 3 mois mais chaque fin du mois salaire ebimara. Ceux qui komi to na yazwa salaire baloba kaka oh mais yo basi bafutaki yo osinyaki oh mais ezalaki spirituel. Alors tango komi na suka après 3 mois azwa salaire te so ezalaki te il faut azonga na Nkamba nde baninga o bazalaki na ye bameka kokangisela ye mwa mbongo tango azozonga oboka lisolo nzombo po asombaki mwa liboke ya nzombo azonga nango nde tango bakomi na Kasangulu bakantonnier bazali kotravaye wana na kapita na bango donc Mbuta Mfumfu tango bamoni ye basaleleki yanke basome ye babotoli ye nzombo wana nde akendaki. Alors aregretaki nde na kati ya regret wana ekosala effet nango lokola bazalaki oyo bazalaki parce que moi moke wana azongi ne loko te atikaki mwasi na bana na emisatu abotaki ya mibali papa Kisolokele papa Diandungala pe papa
ya ngenda bana ya fumuki mbangu. Alors tango moi mukio na ngata na mema e consoler bango papa uti voyage aye regret wana esalaki efe pa ya mbuta mfufu nde komaki eloko nyonso ya kochana monoko na ye ezalaka gu ya nzombo tili wana ye atikalaka na gu ya nzombo amela mai alia pondu alia nini gu ya nzombo kaka. Pardon mbuta ngala expliquer biso non efe wana bon basalaki ni bazwaki yango to ya lobaki loba moko mpona moto azwaki yango donc ozoloba expliquer biso pena bato bayebi te mpo bayeba na spiritualité ezalaka bongo. Homme spirituel nyonso dans les bons ou dans les mauvais na ba acte oyo ekoya tout autour na bango attitude nyonso bakozala nango monde spirituel ekosala réaction. Soki baza na attitude ya esengo na likambo moko basali bango automatiquement bénédiction il faut ekita. Soki eza likambo ya regret to ya kanda automatiquement malédiction ekokita. Eza automatique, eza spirituel. Fumuki mbangu bazalaki oyo bazalaki babotoli nzombo alingaka memela bana na ye ntango akomi baye koyamba ye. Mais biso nyonso toza bana touti na baparent na biso ezala kutu papa keka musala papa oyelanga nini yaka na papa oyelinga nini siko papa wana na susi wana moi liboki azali komemela bana na ye babotoli ntango bana baye koyamba ye me papa maboko pamba mama bazotala mobali akendaki asali bamwa azongi maboko pamba yango asali bambiansi kuna to ndenge nini ye na kibomoto na ye akoregrete nazalaki na ngai na mwa liboke na ngai me babotola ye ngai yango regret wana automatiquement il faut sala effet mutu wana il faut azwa malédiction donc babenga konyonga manyongi wana regret wana nde esalaki effet wana. Alors azongi na ye na mboka kamba nde ekosala le 6 avril 1921 oyo centenaire oyo toza nango actuellement parce que na 2021 oyo bacentenaire ya lebele toza mpe na centenaire ya le 10 septembre oyo baprophétie ya mbanda nsande epesamaki ntango mpe tokokoma wana eza centenaire to mpe tokomi le 3 octobre na 1921 eza mpe centenaire ya condamnation injuste ya fumuki mbangu devant conseil de guerre na Tisville actuellement mbanza ngungu basambisaki bango ye moto azalaki ne militaire te asaki mpe rébellion te asimbaki mandoki te kasi mpo ayaki na vérité mpo ayaki kofungola bayindo misu bayindo baluka vraie indépendance baluka émancipation na bango bazonga na bonzambe na bango colonisateur akokaki kosupporte yango te l'église ya colonisateur bangai bakokaki kosupporte yango te église catholique na église protestante basala dio plus l'état colonial baye kokondane fumuki mbangu injustement et condamnation ezalaki baboma ye mais lokola bango babomaka bango te batangama mpe baboma bango te eyaki kobongwana na prison à vie parce que roi Albert Ier ya Belgique à l'époque fumuki mbangu akendaka kolibere bango na prison ya Balmain malgré atikala kozwa na visa te akenda poto te mais asauvaka roi wana nde roi wana ayaki kosigné agrace wana grande puissance prophète oyo aleki baprophète nyonso baya na mokili na nguya selon te c'est réalité oyo ezali oyo batrace na ye ezali oyo ti lelo amonisamaka oyo azali oyo elonge eyebana oyo foto ezali eza te prophète aza na 25 photo moto na moto asala choix na ye oyo mpa koloba oyo namona ye desine ye akokoka te okende mpe ntina mboka oyo azala batrace ya malonge eza te fumuki mbangu batrace eyali ti lelo azali amimonisa na bisika ya ndenge na ndenge grande puissance oyo abanga liwa te oyo ase livra ye moko oyo eza te o papa longola nkeni oyo tozonga kasi bato bauti kozala na nini na oyo soi-disant babengaka baputulu na banini euti koleka kala mingi te na malozi bayokaka biloko wana te baza kose retrouver bakolo makambo yango wana abanga liwa me fumuki mbangu abanga te
e basala ba tactique nyonso po baboma ye babwaka na tono na mai bakoka te basala boye bakoka te babeta sete na motu bakoka te batya na baselile bakangi na selile ya moke batya acide bapote beba akufa babeta bafimbu akufa te mais yezo resista te na tétanos 3 heures du temps apambaka babeti seke ozo comparer Fumuki Mbangu na Yesu toujours comparer te parce que toko comparer te Fumuki Mbangu aleki mais oui tozo expliquer parce que message ya mabe eya bakosa bato mais faut vérité ya kokombola yango na degré ya Fumuki Mbangu yezo akopusana te c'est un petit prophète devant Fumuki Mbangu par rapport na ba miracle par rapport na résistance par rapport na confiance na Nzambe yezo amoni filme ya liwa asengi balongola yango akoki somo ya liwa te mais Fumuki Mbangu akenda ko se livrer ye moko basala ye makambo ya ndenge na ndenge po baboma ye me bakoka te asala 30 ans ya minyoko ntango bokaka 30 ans de prison wana donc na bacondition moko oyo mutu normal okosala ata 2 heures du temps te ya viva siko na bacondition wana 30 ans ya kosupporte mpasi omoni mutu babomi mbala moko akufi to bacubi mbeli to babeti bamasasi ne bajésus bakufa mwa mpasi moko ya 3 heures du temps c'est rien mais ce que souffrir pendant des années au CDT nayebi te so ozokoma na compréhension ya grandeur wana tobande koloba alors Fumuki Mbangu abikisaki mama Kiatondo po tokende mwa mbangu na historique wana le 6 avril oyo azalaki agonisante asi akendaki donc bazozelaka souffle ya suka ekata lokolo ebeta na mboka matanga mama Kiatondo akufi me Fumuki Mbangu wana se azongi parce que ezalaki na ange ya Nzambe oyo abandaki koapparaître mpa na bango mpona tofacilite compréhension nema na taludi ye moto abandaki sikoyo kotinda Fumuki Mbangu mpo akende na mission na ye abanda makambo oyo Nzambe atindela ye nde ezalaki azali kokende na Gombe Kipusa kaka kuna eza mboka pembeni na Nkamba azokende makambo na ye mosusu nde ntango akomi na kote ndenge atato azali kobela ye kosala ke molimo elobi na ye akota abikisa ye akoti ntango asangi mpo na ye asimbi ye na loboko sasuka muzina dia Nzambi na Kikongo donc atelema azwa bokasi na kombo ya Nzambe ya Pungutulendo ye kosala ke nengwa Kiatondo oui Nzambe na nguya nyonso Pungutulendo pungu se nguya puissance obenga power po bino bolingaka na baminoko wana mpungu oyo bato mosusu na mauvaise interprétation bakoma kobenga yango so balobi baza na mpungu donc baza na bakisi baza na bakendoki te mpungu se nguya puissance alors mama Kiatondo abiki ntango kuta abiki na selon ye asiliki seke Fumuki Mbangu tabwakelaki ye maladi nde kolongola maladi wana mais par rapport molimo na Nzambe elati ye afukami elati mama wana afukami mbala moko fu mwame donc mokonzi nanga a comprendre ke wana mokonzi babikise na nguya Nzambe nde à partir ya le 7 sangwe komi kokende Kimbangu abikisaki ye pe Fumuki Mbangu akomi kote ya bato siko makambo po azali catéchiste avant bande kote ya bato malongi mwana na Nzambe Yesu bona siko a changer message akomi kote ya message ya kolamusa baindo c'est que à partir ka ya miracle wana nde epesi makasi début mais à part wana pe azana ba miracle musu pe asala c'est qu'on a wana premier miracle oui wana premier miracle koni ya makasi mais na kokola na ye lokola mwana nyonso ya babilembo asala ba miracle mususu baza osakana na baninga jemo ezaka na kala ozwi bozwa ba masala soso bozo fula ka bozo mata mais Fumuki Mbangu afula yango ebimisa yesu ndeke ya mobimba ndeke ya pumbwe wana babomwana na bomwana bazosakana na muninga na ye tata kumpenda baoteta banzika musu nde ezalaka epola
ateta nzika wana ebimisi mai ya sali te ebebisi moninga na ye na elamba ntango apangusi mai wana kaka ebimisi sikoyo ndika ya sika ya bien me nyonso wana ezalaki balangage spirituel ke moyindo oyo aza ya kopola moyindo oyo aza ya kokufa Fumu Kimbangu akoya kosekwisa ye parce que à l'époque mutu mwindo azalaki na valeur moko te ntango oyo kaka époque coloniale wana moyindo bateka ye lokola nyama na esclavagisme na colonisation ozalaki ata na eloko te ata iya koloba te bakotisa biso kolala nzela mona basoso 18h couvre-feu ezalaka ya libela ya lelo kutu mwa wana couvre-feu aka ya libela pena flama chaka awa 18h na bandako bokoti ti lobi na tongo nyonso wana donc Fumu Kimbangu batu bakomi koya na nkamba sango ezokende batu bakomi koya baeglise ekomi osala bampiaka batu bazolandaka Fumu Kimbangu jusqu'à ce que baye kokota ye fiti na bato baki na bamessage ya lokuta basango ya catholique na baprotestant y compris l'état colonial par rapport na message na ezali kopesa azo annonce indépendance koya moyindo akokoma mondele akokoma moyindo alors ya kosala ke le 10 septembre na Mbanza Sanda Fumu Kimbangu atikaki baprophétie et après akotika baprophétie et kosala ke akei kose livrer message na ye azwaki pena temps mingi ya koenseigner batu te mais na mwa temps wana ya 3 mois wana asalaki bamiracle ya kosakana te plus de 300 bibembe asekwisa Jésus asekwisa soki debofine Lazare so na nani parce que message oyo ya kokosa biso mpe ezokosa na kati ya mboka mingi eza ya christianisme yango ifo tolakisa ke message wana eza ya lokuta eza na se eza trop bas oyo ya biso tozo néglige eza likolo yango ifo todénonsaka biloko wana mpo bayindo bazwa bosusuli bazonga na vrai message oyo ya Fumu Kimbangu yango nde lobiko na bango parce que 5 siècles ya christianisme totikali ko avancer te par rapport ndenge balobaka oyo bandimeli ye bakozala mikila te mitu bakodefa te bakodefisa mais biso tokoloba mingi te boyebi combien de voyages bakontina biso bamboka basalaka mpona kokende kodefisa to kokende kodefa donc toa mikila par rapport na kombo ya onode ifo tolonga tozonga na maboko ya tata na biso Fumu Kimbangu mpo tozwa bomengo na biso tozala malamu nde yaki kosala ke bakangaki Fumu Kimbangu bake kosambisa ye procès moko injuste nde baki kokondane bango le 3 octobre 1921 tribunal de guerre otolobaki na Tisville actuellement Batangungu bakondane bango na badistrict na bango bazalaki wana nyonso nde ntango balongi te ke baboma bango parce que fallait bapendre ye soit bacrucifie ye esimbi te il faut akende na prison à vie nde baye kotinda bango na boloko na Katanga kuna na kala oyo babengaki Elizabethville nde kuna nde sika basali 30 ans ya boloko bakamati bato nyonso oyo balandaki message ya révolution batindi bati na barélégation bapanzi bafamille oyo bookaka lisolo ya 37 000 famille personne te mais famille calculer combien de bato baki na bakongo central batindi bango na Équateur bao baki na Équateur babwaki bango na wapi mpo basala tu baboma batrace ya message oyo ezala te bango mo bazwi bana ya Fumu Kimbangu papa Diangenda na papa Kisolokele bamemi bango na relégation na boma na colonie scolaire ya boma epa bajésuite bakepe kotangisa bango makambo ezalaki contraire na message ya tata na bango ainsi de suite yango makambo tolobaka ntango bato bayaka na badeba mosusu inutile wana makambo bakongo biso bakongo tolingi bato oete kitelike yo nde place oza wana mpo se retrouver wana oza mokongo parce que barélégation esalamaka badeportation esalamaka ta mosusu ozotuta tolo ke oza mokongo ozolobela ndeko Équateur wana mais ta mosusu ndeko Équateur wana nde pena bapara na ye to bakoko na ye bautaka na kuna na Congo central actuel bamemaka bango kuna na relégation ta mosusu yo utaka noko to bakota bakisangani bayaka na yo wana parce que faut oyeba même ntango baoteka bato na esclavagisme
babande koya na bato ti na mwanda nde alaki sorti nde kote bazali kokeye na bato me bazokanga bato na bisika nyonso so totie na lelo na baprovince nyonso soki totya ntango bastopaki likambo esclavage cargaison ya suka bato ya suka oyo bayaki na bango bazela mpo bakota na babato bakende oyo bautaki na baprovince bato wana nyonso batikalaka wana to batikalaka te soki soki batikalaka bakomi kobotana babotani ale mutu aza na mwanda lelo mokongo aza na mwanda eske akoki koloba na bato baza na équateur toza bandeko te boye na boye parce que oyebi te yango bolingo ifo ezala tozala lié na batribu te tozala lié na sentiment tribal te mais tozala lié na sentiment racial loposo biso nyonso toza bayindo yango nde parce que à l'origine toutaki kaka na koko nzala mpanda na koko kiteleki namu alors eosala le 12 octobre 1951 Fumuki Mbangu bazongi na mokili ya molimo na Kembo parce que Fumuki Mbangu bazongela na prison te donc bakufela na prison te 3 jours avant donc le 9 octobre wana bango moko bamibelisi batie maladi na nzoto na bango babimisi bango na prison bakende na bango na hôpital azali na hôpital na bagarde nde toyokaka bato mosusu aza na prison so abeli aa na hôpital ndenge mpe Fumuki Mbangu bakende ye na hôpital alaki wana serodoxi na basango mosusu bameki baya koluka batya ye mafuta bakona oyo baloba ya suka wana ya boyi atuni bango question nga na kokufa mokolo nini so boyebisinga mokolo na kokufa nde na ndimi bobatize ngai alors na soni wana bakimaki nde yayebisaki bagarde oyo bazalaki na ye ke lobi wana toza le 11 lobi nango na 15 heures ngai nakokende na nga elekelaki bagarde wana moto oyo lobi na 15 heures akokende wapi ye aza kokangama tozosurveille ye awa alors eyaki kosala ke lobi na yango ntango ekokaki mpe na 15 heures abeti na panzi na ye mbala misatu amibeti molimo ebimi nzoto etikali nango wana na hôpital azongela bongo sikoyo nani tangelanga prophète nini adetaya na air na ndenge akokendela pakei na ye na pete na kimia nyonso parce que après 30 ans ya minyoko ya ndenge na ndenge alongaki alors esengaki akende na Nkembo kuna koplaide mpo na biso bayindo epai ya tata mokele donc na mwa bokuse to na mwa bolai oyo tokoki koloba par rapport na lisolo ya Fumuki Mbangu yango wana Matondo Mbuta ntango bandaki koloba par rapport à historique namoni otangi bamwa badate mo ebele j'espère que boza na badate historique ebele mais date oyo otaki koloba ke le 6 avril 1921 pour na bino donc ça représente quoi cette date là eza date nini eza jour nini oyo bocélébraka nini oui ngeta badate eza ebele le 6 avril mais bobandi misala te Fumuki Mbangu balai na mission parce que mission moto azwaka mission banda monde spirituel mais moto wana akokita te mbala moko akiti brrr akobotama akokola azala na parcours ti akoya koexécute mission na ye donc début officiel ya mission ya Fumuki Mbangu eza le 6 avril wana ntango asekwisaki monengo ake ya ntondo donc ezali date moko clé eza date moko monene alors lelo un siècle après il faut tosala remise en question tomituna mobikisi na biso ayaka abundaka malgré basalaka nyonso baétouffe message wana un siècle après message wana ezali mpe ezoresiste na vraie forme nango parce que tobosana te ke na 1959 colonisateur asalaki mayele mabe moko ya kopesa personnalité juridique le 24 décembre 1959 na église kimbangiste
oyo ezali kaka photocopie ya église catholique babambi kombo ya Fumu Kimbangu et puis koluka ko diminuer kombo ya Fumu Kimbangu kazalaki envoyé ya Jésus, l'église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimbangu. Et le Kouta Babakisi wana. Oui, yango na expliqué. Au créé en Kamba le 6 avril 1921. Balukaki ba étouffé le message na forme mususu. Pourquoi? Parce que le 4 janvier 1959 révolution salamaka mundela ya Kenya au martyr de l'indépendance. Alors batu o basala ki révolution basala ko belela mabele ya Kimbangu bakokende wana banani mindele parce que ça déjà bilaka po Kimbangu tikaka na mbanza sanda ete na kokende na 60 l'indépendance en Afrique il faut ezwa donc mondele physique alors tant que on va comprendre que loko wana loko bato bazali kobelela mabele ya Kimbangu ba mettre wana salamaki na quartier o na l'époque bazobenga Fokobel o lelo quartier Kimbangu na Matonge yango ko atina bapesa kombo ya quartier wana quartier Kimbangu parce que bato bazali kobelela mabele ya Kimbangu bakokende bazobenga na mindele. Alors mindele a comprendre tant que après wana et qu'il y a une négociation bake na table ronde pour baluka baeba makambo ya indépendance na place ba mema peuple et ya kosalama na sika peuple revendikaki ba bazui ba politicien parce que ba politicien te mutu ba revendika lipanda o ba chaka pression ki population o ba kufa kama kileta ngaka jour wana ezaki population le 4 janvier wana ba supporter ya vita na ba population mususu tongo ba se révolter ba tumbi pompe essence na victoire mais batiki bazui ba politicien et à part ba politicien ba même ba musicien qui n'avait rien à voir na kata makambo wana ba kenima distraction kuna ndenge pe lelo distraction pe makasi za entraîner na ba musicien ole ba yemba o eza réalité te ba yemba plus distraction na mboka o passe ya liba to ba kufa des millions chaque jour mais ba on kaka ba mataka na punda et ainsi de suite manque de conscience alors et ko sala ki batriquer makambo alors lokola bebe que ceux qui indépendance yi lokola batu ba ko se référer na Kimbangu pour tikaka ba prophétie ya makambo alipanda alors pour batriquer pour normalement indépendance sur yi makambo mondela yaki nango il faut que même église même mine alors quelques personnes o ba koluka ba kenene balanda kombo ya Fumu Kimbangu pour bazala balanda vrai Fumu Kimbangu te pour ba piéger message au combattant en 1921 au bakangela tata 30 ans de prison de 21 à 51 bon on a 59 ba ko pese la liberté ah bo sala na bino ko ba ki basi ba déformer fondement na le 24 décembre et puis mon date va ponye ya Noël pour ba embryer le sous makambo bien ne ba pesi personnalité juridique au église qui maniste. Voilà, 1959. Voilà, 1959. Monsieur Pétillon a signé makambo wana. Po ele mabatu nerere. Yango koyoka pe na centenaire oyo. Au lieu message ya Fumu Kimbangu nde etombwana. Baloba ke non. Toujours ça la centenaire ya message ya Fumu Kimbangu ala kini. Message ya Fumu Kimbangu ala ki anti-blanc, anti-colonisation, anti-nyosho oyo ya mabe ndela ala ki biswa. Mais babimisi yango na image wana te babimisi yango centenaire ya église on sala église te sala que église te atikaka pe église te mais créaki un mouvement ya révolution oyo ezalaki na ba volet spirituel volet scientifique volet politique donc voilà 6 avril yango wana yango faut la remise en question lelo après un siècle message comme na niveau nini après un siècle ya message ya bongo ti lelo ba président na biso fwa kendaka libanda ba kendo tendre loboko kosenga aide grand Congo après un siècle wana ti lelo l'église etondeli biso awa elobi ata ndeko na ngai alèche ba bimi 20 bafle bozo déranger ba mais un siècle après Fumu Kimbangu koya après un siècle wana
tozokufa lokwa banyama na est mpona bomengo na biso. Mais nyonso wana mpona nini? Parce que congolais sosoli na message oyo ifu malamu te. Yango ngana yo ifu tosala effort na kati ya 2e siècle oyo tuute kobanda à partir ya le 6 wana tobandi 2e siècle ya message ya Fumu Kimbangu. Il faut message wana emata et atteindre batu nyonso po na 3e siècle tango tokobanda yango. Donc tango tolo fêter 200 ans wana, donc bana na biso na bakoko na biso ba oyo tozala na chance ya kozala na anniversaire wana po biso kena toyali toza nanu toza mingi bino tango so bokende me bana na bino na bakoko na bino bazwa chance ya koya kokuta Afrique moya makasi kimbangisme vanda fête wana ezala vraie fête continentale mais parce que lelo oyo na opesa illustration moko okoyoka koko soka kufi basalaka fête koko na bino kokisaki 100 ans fête wana bokosala yango mpona nini? Parce que bomoni ke koko asalaki ba œuvre, koko abokolaki bino, koko abotaki bana babotami batekolo ne babotami bango wana nde bafetaka. Soki totia koko moko boye abotaki na ye te, atiki descendance te, atiki œuvre moko te, banani bakosepela 100 ans na ye. Donc œuvre ya Fumu Kimbangu il faut ekola, il faut emonisama yango wana fete. Mais message ya Fumu Kimbangu na niveau oyo ezaleli kwaki ezali mais ekomi na esika nango nanu mpenza te. Parce que même na mboka oyo ye moko azalaki bato bazwi na conscience ya message wana te. Même l'état matondo mingi na mokonzi ya mboka na ndenge a instruire na baparlementaire basala tout mpona date wana pour une première fois, malgré bakomi koluka kokotisa yango banyamunyamu ete eza laïque oyo. Mais Noël oyo ezalaka naissance soi-disant ya Jésus, 1er janvier oyo ezalaka Satan Sylvestre na Pâques oyo kala te euti koleka wa ezalaki mpe chômé tosala bato bavandi wana eza bafete nini? Ya bafete nationale na biso eza bafete importe ya mindele wana nde bamoni bafete chrétienne wana bamonaki laïcité te lokola mwa date moko ya Fumu Kimbangu. Donc basala GT parlement wana il faut basala tout ba voter loi wana plus vite que possible. Bazo ya biso tante ya ba distraction ya bango politicienne bazo sala au moins bozi grâce moko oyo so bo sali yango tam so Fumu Kimbangu ba yokela bino mawa na bandenge bozo nyokola bato na ba bêtise ebele oyo bozo sala. Mais soki bo ambrier loko wana mbuta fufu pona nzombo apamba na regret azwa conséquence et bongo bino soki bo saboter date wana regret ya bango moko Fumu Kimbangu kokita na biso nyonso ba descendant boyebi te bilaka nini kozwa bino pe eza ya combien de génération boyebi yango te matondo. Mbutangara olobi vraiment moi mingi par rapport ya mituno totunaki yo olobi que Fumu Kimbangu atika na ye église te atika nde mouvement tobeli par rapport à centenaire par rapport ya kamba mais tout au monde qui bato mosusu bakendaki profiter na centenaire. Il paraît que papa donc kolomboka ye mo pe azalaki kuna akendaki profiter parce que mpona bino kamba ezo représenter nini et mpona bino est-ce que bofetaki fete yango bien to elekaki nango kaka boye donc je ne sais pas elekaki ndenge nini expliquer biso nango na mwa moramboki obenga kamba eza nouvelle Jérusalem mais mpona bino eza nango nubabo eza nouvelle Jérusalem mais expliquer biso nono par rapport ya connasse na matondo mingi nkamba bosalaka confusion te. Kamba yali moko ya ba village na kati ya mboka na biso Congo eza village esika Fumu Kimbangu bazalaki esika babotamela esika bavandaki esika pe babandela misala na bango pe basalela misala na bango na mboka nkamba. Kamba ezali propriété privée te ya église kimbangiste ezali mboka eza mabele oyo Fumu Kimbangu asalaki mosala ezali ya bato nyonso ya bayindo banso parce que so babeti lisolo ya Fumu Kimbangu kombo ya nkambe kozanga te
mtu koluka ba source ya Funkimbangu akoki etina nkamba na komi na place ya Funkimbangu asalela misala ake otala ba trace ya Funkimbangu ingeta milulu esalamaki oyo bandeko basalaki bato basalaki kuna donc kamba yali ya bato nyonso yali propriété privée ya église Kimbangiste te yali lopango te ya Funkimbangu tanke koko na bango te mais yali village moko ya mboka na biso esika oyo Funkimbangu azalaki esika moto epelelaki mais soki toluki tobebisa kamba ekosala nini gloire ya nkamba ezoriske ekende esika mosusu ndenge mpe esalamelaka bajuif oyo tolobi Jérusalem lelo Jérusalem ezaka na kimia te bakowelelaka kaka kuna baatanta bamakambo ebele na bacontre wana nyonso mais gloire oyo ifale ezala na Jérusalem yango wana ekenda na Rome parce que lelo soki on parle de christianisme oloboli makambo ya bachrétien siège eza kuna na nini te eza na Palestine te eza pa bajuif te mais eza na Rome. Alors kamba pe fusala attention ke lipamboli ya esika oyo prophète asalelaki makambo elongwa ekende esika mosusu donc bato oyo baza na bososoli bacomprendre parce que Jésus avivaki kuna na Palestine mais pourquoi gloire na ye nyonso eye na Rome bososoli ekoka kozala c'est que bino bofetaki na bino centenaire yango bino baninga bafetaki kuba misu bafetaki na centre d'accueil na sayo misu bakendaki na kamba nouvelle de Jérusalem fete nene makasi olobi ke orépondre na bien te olobi ke eza église te eza mouvement yango wana ekoma église ndenge nini yango wana te kasi na explikaki déviation esalami tala colonisateur azaki mais yango oyo tozosala toteya jour eni tozozongisa message na esika nango mpe bato ebele baososola oyo esalamaki wana yango tolobaki centenaire eyali te kobina kosepela kolia komela mais il faut remise en question kotala tokomisi message lutte ya Funkimbangu na niveau nini il faut tosalela yango lisusu fort to atteindre objectif tina ya mission na ye tomonisa yango na miso ya bato et non tomaske yango na baaventure biso tocelebraki le 6 wana na bakimvuka na biso nyonso kimvuka mpona tomeka kofacilité te kobenga yango lokola badiocèse po bato bameka kocomprendre mwa moke donc badiocèse donc na bamasanga na biso bisika ezali na bamboka nyonso bato bafetaki le 6 avril wana basalaki kuna eza makambo ekoki kozala nouvelle Jérusalem et puis Jérusalem elakisi nini mboka ya kimia kamba mboka ya kimia mboka esika Funkimbangu bandaki mosala mais eza siège na biso ya religion africaine te kuna eza makambo ya église bato bakendaki kofete 100 ans ya église Kimbangiste oyo eza faux parce que église Kimbangiste ezalaki fondé le 6 avril te 1921 wana makambo na bango biso ezali centenaire ya kobanda misala ya Funkimbangu le 6 bato bazalaki na babisika na biso nyonso mpona kofacilité na badiocèse na biso nyonso na baparoisse na biso nyonso mpona kofacilité compréhension to na babivuka na biso nyonso bato baselebraki yango na kobanda nanu na kotia bafoto ya Funkimbangu na baendroit stratégique nyonso barond point bisika bakivuka na biso ezali kolakisa moyindo ketala mobikisi na yo pesa ye lokumu totiaki foto nini totiaki foto oyo mwasi ya mondele afukamela foto ya Funkimbangu donc devant foto ya Funkimbangu afukameli yango foto wana ezalaka bakanga yango na centre d'accueil oyo bakimbangisa na Kasavubu mpona kolakisa grandeur ke wana kutu mondele
Maintenant amoni photo ya mobikisi amoni mutu te mais photo par rapport na grandeur afukameli ye ebongo yo sikoyo moyindo kolo fumukimbango yaki kobikisa kopesa ye lokumu te mpo na nini nde photo wana totiaki yango bisika nyonso mpona kolakisa monene ya fumukimbangu carnaval esalamaki nde bato bakendaki na bimvuka matei epesamaki lisusu ya kolamusa conscience ya bato bayeba monene ya fumukimbangu mpe bapesa ye lokumu nayebi te bato mpe bakendaki na nkamba soki mpe bamonaki ke batiaki mpe foto ya monene ya fumukimbangu to na nkamba bato bakendaka kuna estce fumukimbangu azalaka présente to ezalaka nango na ndenge oyo ezalaka to meme na temple wana soki mpe foto ya fumukimbangu ezalaka bango nde bato baza na réponse parce que c'est ye wana moto anyokwamaka 30 ans boloko eza 1921 wana ye moto anyokwamaka ye nde po tolakisa ye nde po topesa lokumu nde topesaki nde le 7 biso nyonso tozalaki na siège ya religion africaine na mongo congo na milulu minene esika nisongi ya nzela fumukusukia mozala mpanda na ngola mokonzi ya religion africaine elongo na bangunza banganga ngunza nyonso ya fumukimbangu bakilani mpe bakambi nyonso mpe ntango nyonso ya religion africaine toyaki mpona kokembela yango oyo ezalaki en direct na vuvamu télévision en direct na bandeko ya youtube balandaki elekaki ti na télé 50 na spécial tokundola elekaki na rtvs mpe na babiteni misusu nyonso bandeko balandaki manifestation wana mpona kolimbola bonene ya fumukimbangu tina nini fumukimbangu ayelaki mpona nini asalaki misala donc eyalaki le 7 avril parce que fumukimbangu asali miracle le 6 le 7 sango ekomi kokende année oyo nyonso eza centenaire ata lelo tosala na yo émission boye le 13 eza mpe centenaire ya le 13 avril 1921 donc misala esi ebandaki mpo le 13 wana bato mpe bayaki lisuku epa fumukimbangu mpa teyaki asalaki mpe miracle donc tokende toteya bana ya fumukimbangu bayindo ebele oyo bazali na ignorance bayeba monene ya tata na bango bazongi epai ya tata na bango. Mbutangala relation nini mouvement Vuvangu aza nango comme quoi par rapport à l'église kimongiste et pourquoi boliaka ngulu te c'est pas ce que ça Vuvangu baliaka ngulu te to kimbangiste motu eliaka ngulu te matondo mingi relation ezali tosangani na kombo ya mais relation kozala malamu tokozala na conflit ya nini relation ezali toza na Vuvamu azali religion africaine mpona bayindo banso bandeko na biso église kimbangiste baza bayindo bazali famille biologique ya prophète na biso Fumukimbangu prophète sauveur na biso kamba 2013 religion africaine tokendaka na kamba na 2017 tozalaka na centre 17 ou 18 tozalaka na centre donc nesongi ya nzela na boccasion oyo epesamaka bakutanaka na papa na biso papa kiangani mais problème ezali nini problème ezali ya message biso tokovoile message te biso tokosala flatterie te mpo tosepelisa bato problème ezali oyo biso toyebisaka na bandeko ntango bazoloba o église de jésus christ par son envoyé te prophète atindaka moningane prophète te nzambe nde atindaka baprophète ndenge atindaka yesu epai ya bandeko na ye ndenge atinda Fumukimbangu il faut balongola message wana ya lokuta oyo mundele ayaka kokotisa bateya vrai message ya Fumukimbangu esika problème eyali ya wana parce que toza wana mpona flatterie te toza wana mpona vérité oyo ekobikisa bato mais à part cela toza na problème te e baza nango nyonso baza na bamemo baza na bamasolo baza na banyonso ya rencontre ya 2013 tokendaka na nkamba et puis 2018
soki na se trompe te awa na centre baza nango bale eza na camp na bango bazongisa message na esika nango parce que baza na bato ebele bakoki komema bato wana na ignorance te suka ti suka aussi longtemps bango moko mpe bayebi vrai message oyo koko na bango anyokwamela 30 ans de prison ezalaki message ya yesu te. Est-ce que boliaka ngulu oliaka ngulu oliaka yango te mpona nini mpoza monyama kitoko orata mpena mosuna bien motu aliaka te mpona elengi to sukali na lolemo moto aliaka mpo atonga nzoto na ye ya mosuni ezala en bon état e molimo na ye parce que biloko na eloko ezalaka na vibration nango mpe influence na yango lelo soki olobi olite contre makambo ya sucre na nzoto olite contre malaria ainsi de suite okolia oyo eza bololo ekozala sukali te na monoko na yo mais eza utile na nzoto na yo donc baliaka te mpona sukali. Ngulu en soi na spiritualité aza nyama moko aza na vibration négative. Alors biso bato tosala spiritualité tolia ye te et soki okei même na dehors ya spiritualité ya biso bayindo okei na spiritualité ya bato misusu okokuta pe na bareligion ebele to na baspiritualité ebele ngulu aliamaka te aza na vibration négative. Ngulu wana ya makasi yo kolia ye elengi na monoko mais akitisi yo moto na yo donc eza baémission bokoki koprévoir boyeka na sujet wana ya nini moto akoki kolia nini moto akoki kolia te tokodéveloppe nango malamu mingi ezala pe bien parce que bato ebele basala makambo ebele misusu na ignorance parce que ezala banyama ebele oyo na logique des choses moto akoki kolia te et so mpe tokeye nango mpe plus loin na mutu à l'origine na création na ye moto asalamaki te po aliaka nyama donc misuni moto asalamaki te aliaka misuni babenga yango nini aliaka misuni animal aliaka te moto akolia misuni végétal parce que na ba végétaux misuni mpe ezali mais wana bobongisela yango émission mpona wana dossier à suivre mes chers internautes tokoki epena na suka toza mpena kochite na émission na biso matono mingi mbutangala ndenge oyo ezalaki wana mpona korépondre na mituna na biso tokomi na suka mot de la fin na yo par rapport à santé nayebi ke olobi mingi oyo olobi biso baoyo mpe tobénéficie na mwa mingi oyo toyebaki te toyebi okoloba nini na mouvement na bino pouvant olobi te centenaire eza mikolo nyonso ezaka le 6 te lelo mpe le 13 eza centenaire okoloba nini mpona émission oyo mpe mpona mot de la fin par rapport ya makambo nyonso tolobi ya centenaire ya Fumuki Mbangu. Matondo mingi yambo to remercier bino na ndenge disposer temps na bino ya koya ko luka kosola na biso mpona centenaire parce que ebele ba micro na bango bake kotandra onka na bapoliticien gouvernement bimi olobi ndenge nini Kingandi akomi ministre bamisusu bakei nango na bamusicien bamisusu bakei nango na bacomédien misusu bakei nango na basant tabou na bino boye koluka oyo ya mutuya oyo eza na eleko oyo yali centenaire ya bobandi misala ya Fumuki Mbangu tozongisa bino matondo mingi matondo mpe na yo mpe toremercier bandeko nyonso oyo bazwi mpe temps na bango ya kolanda biso na tranche oyo ndenge tolobeli likambo na centenaire message yali bayindo tosala bokasi ya koyeba Fumuki Mbangu ya kososola Fumuki Mbangu koyeba vrai message na bango mpe kondimela yango mpona kosalela yango eza seule issue ya kobika na biso oyo curé Jean-Marie Vanet alobaki na bandeko na biso église kimbangiste na mariage ya mama Kamampasiko na 1997 na Bruxelles
et ça na livre na bango le soleil apparaîtra. Alobaki na bango, le kimbangisme n'est pas une petite religion. C'est une grande religion, au même titre que le judaïsme, le kimbangisme et le bouddhisme. Alobi sur Fumu Kimbangu. Tant que vous allez le méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira jamais. Donc Afrique pour Ebika, Congo té, mais Afrique pour Ebika, il faut que Fumu Kimbangu liboso. Yango omo na makambo tu boko sala bo on des solutions ata ba déficit bino 100 milliards. Tant que boche Fumu Kimbangu liboso te Congo yo bonga te. Ata bo changer 500 gouvernements. Ata bo jouer équipe à gouvernement et ça en États-Unis, na France, boye na ba ministre na ba yo sala. Congo yo bonga te. Parce que mayele o to ko bongisa nango Congo. To ko jouer la mona bo Fumu Kimbangu. Tant que tu as un bobi sauté, tu as développé. Le peuple morota se développa. Na kati ya kibo baninga mususu. Batonso ba se développa na kibo bango. Le Corée du Nord a comme une grande puissance. Ba Iran, ba Chine. Na kibo bango. Balandi ligne. Ya ba leader na bango na ba inspiration oyo Nzambe akitsela yibango. Mais tant que biso to kolanda ligne na ba oyo ya biso te, tant que to kotia Fumu Kimbangu na sommet ya makambo nyonso te eloko te yango zo mona so bosali constat parce que ni songi ya nzila Fumu kusu kia munzala mpana na ngola balobaka yango polele na RTNC. À chaque fois, beaucoup tika mboka oyo Congo na maboko ya Yesu. To ya criminalité komata, makambu mabe kokoma ebele, mboka eko marché te. Basuka te liloba lelo. Ah liloba lelo. Na lisusu. Matondo. Po bato jalelo za bato ba uti netelo ya bapaya. Nde bachaka bajalelo po bazoluka mbongo. Biso toza bato tozoya po to limbolela bato lobiko na bango. Yango wana tozonga na boyindo na biso. Bosala ka constat. Tango nyonso bakosala losambo ya mboka na kombo ya Yesu. Soka basali losambo na ba religion étrangère. To ya mortalité komata banditisme komata makambo mabe komata makasi. Bosala ngala bi bosala nde constat. Ilo basuka poto sukza. Yango wana. Soki to zongi na boyindo nde sika bokomona mutu no sa ko raisonner na botata mokela ebike na kosala ndeko nga mabete po azali ngai. Yango wana mikili nyonso etambola na botata mokeli na bango batambola malamu pe baluka bolamu ya bango nisika bolamu bapaya. Donc bokoki te bobomba bozwi bambongo na mabota boke ko bomba na bapoto na libanda botiki population tika la konyo koma. Wana ezali ya bosatana. Mais na botata mokeli nyoko mana population na peuple sika moko population nyonso elongo boluka bolamu na bino. Très bien. Le 4 janvier 2021 wana conférence de presse bo bandeli lisusu likambo yango po likambo yango ya losambo elekaki le 31 décembre yambo tokota na mbula oyo tobandi kolandela manaka ya bapaya. Ye akoti ya kokota na place na biso te. Ko ya na kata religion étrangère. Osomona ya na religion mindele. Bango ndeze sengo mingi pona biso. Parce que biso toloba soki bapesi mboka na Yesu ekotika la kotambola te. Siko te nous to vivre des preuves en fait. Yango toza ko vivre tele. Na 2019 boyoka kite na stade botika ki na maboko ya Yesu. Toye le 31 décembre a bosali veillé. Pour na kokota 2021 31 décembre 2020. Botiki biso mboka na maboko ya Yesu. Tala 2021 bande bandaki. Mabe na mabe plus que mabe. Tuerie mati biso na est makasi. Awa makambo bele ba catastrophe naturelle koloba te souffrance ekoti. Alors bozo maye. Matondo mingi. Matondo Butangala, peuple congolais tozwa mayele, baindu tozwa mayele,
tosepeli mingi na émission oyo pe na ma réponse oyo Mbutangala a répondre biso par rapport ya centenaire oyo biso tobandaki mpena kocomprendre yango te mais par rapport ya réponse na ye oyo apesi biso nde tocomprendre. Merci na équipe technique nanga oyo azalaki na nsima ya caméra namoni Montréal mon cordon Dimitri Bongania et à toute la famille Mosoba et à ma grande famille namoni Gianni namoni Jonathan Bongania et Théo et merci na papa Joël Merlino na ba conseil na ye pe na ba sujet kitoko pe na maloba na lobara po na biso ba oyo tokende kala biso sans oublier ba cher internaute nyonso ba misana kolanda Stella mokati ngambo na pesi ba mbote ebele à mon fils Mervedi Kalanga Bolanga sans oublier à mon papa chéri papa Michel Bolanga ma grande famille Yvette Boto na pesi mbote na petit Mayamba na pesi mbote ba nyonso ba dingaka Stella mokati ngambo vous allez toujours brancher na chaîne na bino Monso ba Shalom TV bokozala de cité. Quant à moi je vous dis ciao là bonsoir chez vous.